Linga kiyo mingi, Janina. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua Billy totombeli yo dongonya. Yo nzete ya malili ya ba Congolais. Asumaka pona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Maloua espoir ya ba Congolais. Congolais boya tosima na maboko. Fondation Maloua totonga mboka na biso. Maître Maloua Billy, mwana ya Congo, président fondateur ya Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo, mwana mboka, azwilikanisa malamu, pona kosalisa, ekosunga bana Congo, moninga malamu, ayebanaka na ntango ya pasi. ya lelo tomoninga miswe, Fondation Maloua, mosungi ya bana Congo. Maître Maloua azalika bonzambe apesi na RDC, azosala misala ezomonana, tosangisa maboko fondation ekende liboso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua, Mkubwa wa Mugini, Sungi ya bana Congo. baba mwenye anajua kabula, Fondation Maloua, tena anajua kuikala na batu, Sungi ya bana Congo. beto salisa ndi betu bwelandi maboko, Fondation Maloua, beto zituswa kintwaji na beto. Ambassadeur de la paix. Ouais, je crois que Madame Fifi Ozolanda biso mutoza na plateau la personne en beauté bisika ozali ambiance eza tellement kitoko ne lengi na ebisaka ko ketangu assez akiti na terrain makambo ezala nde mususu bomo na ambiance ya kitoko lelo nde jour J donc lelo nde mokonzi mboka nde azo katisa nde population congolaise do biso nyonso na ba journaliste to katisa nde la mer rouge do to kenanga mususu donc na ebité association parti politique mais bango ba mieux placé ya koloba mbote ndeko mbote ndeko benga yo président to benga yo nani fondateur coordonnateur il y a association de soutien aux actions de Jeannot Kano La Rose. Très bien, très bien. Jeannot Kano aza bourgmestre ya commune ya Kimbaseke. Oeza association naye na Kimbaseke nyonso bazali awa représenter ya 46 quartiers. O bavotaki Fachi Beton président. Baye lelo po bavandise na kiti ya bokonzi. Pona seko na seko. Plaisir nous allons on a data lelo. Motema etondi na esengo omoni ndenga tolati soko otali omoni elongi ya Fachi omoni elongi ya Jeannot Kano La Rose libende ya moto soso pembe source de frappe munoko ya nyoka ndenga babenga zela nanu munoko ya nyoka bapesa bizute munoko ya nyoka nde Jeannot Kano La Rose. Yasolo honorable député provincial élu ya Kimbaseke bayebi yeba Kimbaseke bazozela ye à bras ouverts azawa na salle au visiter au komona ye. Très bien. Le 20 décembre, le 20 janvier numéro 20 pour nos dates wana chiffre wana na ebité za mystérieuse ya commandant na poser question wana tozala ki le 20 décembre jour ya makambwango numéro na 20 lelo le 20 janvier na ebité pour na yo chiffre wana ya ndeni chiffre wana eza un peu mystique mais eza chiffre moko ezali ke bilembo ya lola wana eza bilembo uta na lola parce que soko moni bilembo ya 20 prestation de serment 20 c'est que mwana ya boboto ya 20 sur 20
omoni bavoisin bazalaki ebele mpo na kokotisa mwa likofi na bango me beto alakisi bango akotikala kaka be fati be mukwatombolo be mwana mai be ke bana babiloko wana awa nde Jano Kano la rose lela toyoba boye bopposant bangambu mosusu bazoprépare mpe basala marche na bango nayebi te okoloba nini na place wana papa baopposant balali mwambuyi balali tindika tokotindika bangoko très bien je crois que boza ebele bamona ambiance toza na bango tozokota na kati bozwa ambiance akuna plateau à vous tomonani Kumujima kwijile tatwe Kananga malandi kwa walugweba Mwana jitu bakwijile tatwe Chikoba chama sama kwa walugweba Haitu mutwa hipanda Fondasyon maluwa chisumu cha kwendele we Makama kwetu bena motu batu badisanga Biba na kuchengungu bakwile jitunge Amuwa yo Kumayabi lobo ya kujile Elunyi nuleji chilobo chakwe Maluwa omwande mwangala ndingandwe Betre maluwa gatuyekwe Tantanye yo Ulele watu lasi mufunjalika Tantanye yo Wana waguliza kama Betre maluwa gatuyekwe Tantanye yo Bashama gane munene wanojele Tantanye yo Kujila kwa prese wabantumba Tantanye yo Maluwa jiru jaka caméra plaisir nini oza nango dati ya lelo plaisir oyo naza nango ezali plaisir ya komona un Congo uni fort et indépendant ya koloba ete bana mboka na mitema babango bavandisi ya koluka le père et de mère mwana ya ndako mwana ya libota makila babantu Félix Antoine Tshisekedi le descendant de papa Tshisekedi wa Mulumba yango omoni tovandi boy na récompense ya koloba boy soki omoni pasi na vie na yo kolemba te continue même descendance bakoprofite nango lela tuna arme oyo omoni bango elateli oyo soki esali yo plaisir nini bato bamonaki biso tozalaki lokola bameme na bango na bataba na bango tozalaki peuple sans défense mais lokola tozwi mokonzi ya mboka malamu alatisi abongisi asimbisi léopard azwi manzaka azwi na minu ya kotala bayike ya mabe oyo bazokota mpona koboma mboka nde totemo ya kotalisa bango boye oye na likolo tosimbi yo oye na se tosimbi yo okoti na ebale tosimbi yo ya komona ete yo wana tokotanga kombo te yo tokotanga mpe kombo te na yo mpe tokotanga kombo te tokobwako na yolo te tokobwako na ebale le panthère léopard sont là tokobloke yo voilà un bon président yango tovotaki ye amobilize armée atomboli basoda ya solo alakisi eke on est maintenant prêt à tout soko oluki makambo na léopard okozwa nzoto tora tokita tozwa armée de différentes couches de la population. Mbote ndeko Mbote monsieur journaliste tobenga yo président tobenga yo honorable tobenga yo nani Naza candidat député national dans la circonscription de Mweka si le regroupement APA bar MLC de Jean-Pierre Mbembe awa toye pona pour participer dans mon salaire autosalaki ya communication. Je suis aussi communicateur du chef de l'État dans le Time Fati 20, je suis là. On a bâti un travail de terrain pendant 5 ans
pour prévaloir toutes les réalisations du chef de l'État. Tosali Moussalawana, Naba collègue, il y a communication, to maîtriser la situation, peuple à te convaincre le peuple pour adhérer à la vision ya Mokonzambo Fati Beton. Les lots peuple a célébré victoire naie pour la première fois dans le Congo. Les Congolais va voter président de Bango, nommé par la communauté internationale, mais eux ont voté par le peuple congolais massivement comme un seul homme. Les Congolais vont exprimer voir la Bango. Les lots ont une délégation pour la première fois. Les États-Unis d'Amérique ont participé à investiture. Il y a un président africain. Pour la première fois, la délégation américaine, russe, japonaise, toutes les délégations, Union européenne, Belgique, France, tous les pays africains sont représentés ici. C'est un grand événement pour le peuple congolais. Et tous les savons que le peuple congolais a fait un bon choix. Le choix de développement, c'est une libération totale, l'indépendance du peuple congolais. Le peuple congolais a fait une révolution spontanée que le monde va prendre comme une leçon. À tous les pays africains, il faut se libérer. Le peuple doit se libérer. Comme Tshisekedi Alobaki, le peuple est plus que la bombe atomique. Le peuple a exprimé devant Kagame, devant la communauté internationale, on va voir quelle élection ça le matin. Mais le peuple a dit vision et leader naïe. Awa, tous ont célébré l'indépendance en 1960. Les gens qui partent, maintenant, aujourd'hui, maintenant, indépendance totale dans Fati Beton. C'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan, il y a développement. C'est-à-dire, aujourd'hui, indépendance, ça veut dire aujourd'hui, après aujourd'hui, on ne peut pas encore parler le problème du Congo sans les Congolais. On ne peut pas parler, donc, prendre un engagement pour le Congo sans les Congolais. Les Congolais ont pris leur destin en main à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup le peuple. Tous ont remercié parce que bon on a kibiso. Tous qui na obstacle belé. RFI TV5 Monde, la chaîne internationale de renommée, mais ils sont maîtrisés. Mais Kotala militaire, n'est pas lati. Plaisir ni na époque au régime ou est-ce que bazalaï boy. Fati Beton n'est pas militaire, mais ce qu'il a fait pour notre armée est plus qu'un militaire. Il a fait d'abord la loi de proclamation militaire qui n'a jamais existé depuis l'indépendance. Il a réformé l'armée dans toutes les disciplines. L'armée n'a dû se comme organisée d'une manière que vous n'allez pas comprendre. On a mis de côté les infiltrations des étrangers. Le régime qui est infiltré, qui est armé Nabiso. Maintenant, tous l'armée, les Congolais de père et de mère, animés de bonne foi pour défendre leur territoire. En tout cas, Nzambe, Azalaya, peuple congolais. Tous les peuple congolais, vous êtes là, tous la palais du peuple. Tous d'abord, n'a pas recours. Peuple, on va voter dans la circonscription, moi, qui a la patience. Te, babotolinga victoire nangai, mais tous va voir un retour, la Cour constitutionnelle va trancher. Le dernier arbitre, c'est la Cour constitutionnelle. Nous espérons bien que nous serons remis dans notre droit. Peuple congolais, bon, peut faire confiance. Matière, Moïse Lukengo, communicateur du chef de l'État. Bon, moniteur pour célébrer. Avant, pendant et après, maintenant, la RDC sera plus que l'Allemagne de l'Afrique, comme l'avait dit. Merci beaucoup. Je crois que vous avez besoin de Nabiso. Tozoko passé Gokoba. Kanyaga musebele kakaleje banene mokulwa tabina wakulise ilamwa mwana wo mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ilamwaji mwana wangandu teleje ngumayai wakulise ilamwaji malumweze manene mujitunga mingi na balandi FMTV na moko le descendant prophète Kimbangu ase azaka moko awa précisément na sima mokongo nzungu wa ma famille bomoni asa kitina terrain ya kosamba kutu te na saluer mutaza na plateau na pesio mbote le peuple s'exprime et kiti awa po etalisa musala oyo baimboka to bakongolais basalaki mpona mokonzi na bango ya mboka Fati Beton lelo nde makambo yango lelo nde azotelema lelo nde azogire lelo nde azoloba bomoni sécurité ya dega na ndenga mokie te ya kozamba kutu te bomoni bilili bomoni armement bomoni baarme bomoni lolenge balati boza ebele toye na FMTV ye moko le descendant azokota sikoyo na kati mpo tozwa baimage ya kati pomona ambiance ya danger ambiance oyo bakongolais balakisi ke vraiment baa na muru ya président na bango
baza na mur penda basoldat na bango baza nsima na bango ya kosamba kutu te ebele akoloba kutu te mais nana besoin que tora le grand cameraman moto akota na nkunda lazare tomata na kati bomona lolenge nini makambo yango eyaleli tozokota na kati bozwa image toleka bakulu bakamba kwetune mwana mutekete utu wombanguma bantu bakola balukusha fondation maluwa bakulu fondation maluwa bakulu fondation maluwa bakulu mbotendeko oui mbotendeko komonani Episcope Bertin Ebouma, c'est-à-dire dans Nganga Nzambe. Aux Nganga Nzambe à Moussa Nzambe na sepeli d'être le lozo salo comment. Bon, eza journée moko spéciale depuis na bandi koya. Bato bami pesi ba moko repos. Basali yango férié po baya ko soutenir moto to votaki. Donc eza bongo Félix Tshisekedi Tshilombo. Armée sécurité au monango comment et c'est impeccable, hein? Il y a un calme total. Tout est bien organisé. Moi, j'ai dit, c'est une journée inoubliable, une journée où il y a encore la réélection de notre président que nous avions voté, le numéro 20, et aujourd'hui encore le 20 janvier, et tu votes que le 20 décembre. Tu vois, c'est un peu fantastique. Bon, la bande de Koyo, Bazo Lukame, Baz Lukabasa, la marche, pour la bango conseil, nous opé ça. Tenga la pierre Tolikaka, tous à la Moko. Nous devons être unis. Politique ezali, j'ai la démocratie. Accepter pendant que tu as échoué, toi appuyer, il y a encore 5 ans, se préparer pour 5 ans. Comme ça, les choses vont évoluer. Okay, en tant que Moussa Nzambe, le bani au Koloba. Zamba Pambola Congo, Moma et Kokio au Congo, tout vivre ma merveille en Colo. Merci. Merci beaucoup. Ok. Fondation Maluwa osalisa ba Congolais moto ya mayele pe ya kwanya ya kakamboka na ye Maître Maluwa bili totombeli ngonya yone tete ya malili ya ba Congolais asimaka kona kata terne sama bimato zali nsima na yo Fondation Maluwa espera na Ouais, Toza Libanda ya Esplanade ya Stade de Martyr. Je crois que Boebi et Ndoussa et Kotika Lara et Ndoussa. Par rapport, Bozo et Baram Maramwango. Ngala kansa ke armée ngo ya Congolais ya biso ba Congolia et kozalaga mame et salinga ba si ya ndenga likolo. Ba imboka ba omona ndenge ba okota me dega ero sa de setondi. Na ebite facha kotse bango na nzungu mpungu to ndenge ni na ebite ngana lobi. Asa lobi pour le na bateni te poso na bateni le la pesa carton rouge motandeko mote monsieur journaliste comment on kombo monsieur Mavinga comme musu abengela ngai Jikemik data lelo pour ma plaisir nos ana mais oh c'est événement batu bakufa tu balamuki baye kotala fachi beton et c'est événement munene simo kimbangu na minute aye wow ate fachi beton soki kofoza la kanongo wana soka la tika liputa abimaka na figure nani ya simo kimbangu donc comme à la musique des 6 Afrique il y a un peu qui manque à quitter lié en tout cas c'est événement munene tout le monde la première fois présent à prêter serment boué à ce prêter pendant nani n'était pas mis ça manango déjà hein oh les ont mandaté oh to ça que ça mandaté mandaté yango de to bandi ne mandat na biso ne sika yango de lelo oh les ali biso ne to ne ko sepela pour la chef de l'état na biso Fachi Beton donc lelo à ce koloba lelo Congo et ce comme un nouveau Congo to ça quand on kala il y a 1900 combien 60 et ça là qui Congo té wana zali Congo ba mindele ba tila ki biso to yena na Zaïre et ça là qui combien 31 ans to yena Kabila combien 3 ans to yena Kabila mususu 20 ans ce qui to sali
Et ça dit combien? 55 ans de souffrance de ça na katamboka na biso. Le nom faut dire ya sali 2 ans pamba. 2 ans pamba na 6 mois pamba mais tela ninga bongi simboka. Bongo lelo nega to so pese mandat na biso ndia ba congolais. FCC Koufi, Nini Koufi, Ekeshe Koufi, le last mandat na Yemoko. Papa Bokomo na nouveau Congo, le long n'est aux aboyés. Donc il Congo et so bien bien. Moi Moutouna Moroboye, le 20 décembre, numéro 20, le 20 janvier pour le Ngolobani. Oh, les événements depuis 1960. Et puis c'est le rôle à combien? Et puis c'est le rôle à combien? Qu'est-ce que tu as 60 ans déjà. 60 ans. Il y a un peu le lot. 60 ans de souffrance, il y a un le lot seconde. Tu as dit que tu as 20, 60, tu le lot. Il y a un peu de Koloba, président Oyoba Congolais, Balingi, Makasi, Akosakanate. À côté de le lot. Oh, Oumela na Kikongo, comment on a dit ça? Yala la Kisino, Oumela. Gaza montagne de 100%. Na kenaka kimpemba na mwinde ba fauteuil penza. Surtout na habité sur la province surtout. Biso na ba Congo en tout cas ba fauteuil 100%. Donc qui ça mieux bon conseil na bino kututé. Bon vérité des îles ça souwa. Et ça souté. Qu'est-ce que ba souté? On va faire le ba comme marche. Papa so ba meko ça ba marche. Bon conseil ba bombi na bisayo. Ya batamili mo ya bakimbangu. Sikoyo armée ta ozomo na sécurité boy plaisir nozo. To mona kabiloko yote armée to zalaka nango kututé basodo basalaka te. Basoda nyonso tu bakufa na guerre. Mais Fatia ye donc a salé lisusu basoda belé ma papa mais c'est le journaliste. To komi na basoda belé to komi na bavion. To komi na bilo papa bokena na pora banana na mwanda kuna ngata kuna to kitalaki kuna. Na utotel na bi non Congo mbale kelia. Moi le loba par rapport ya bande ko isu bazai belé bazota. Moi le loba suka nga zo loba na sepelaka mingi ndenge na leki na ba place belé o nga la loba. Na loba eloko moko atuke ça mutuya. Na sombi saka chef de l'état radio. Chef de l'état tina mutu na zanda sombi lo radio mukero cha. Kamu na loba eloko wana top dola na top Congo. Na loba eloko mo besu na sala. To quel que soit Mbote ndeko nanga journaliste. Kombo nangai papa Tokole Bononga Emmanuel Mwane Kanga Ngenge. Mwane Kanga Ngenge c'est personne na benga Mwane Kanga Ngenge. Date ya lelo le 20 janvier pour nayo Ngolobani. Date ya lelo eza historique. Mokolo mwa lelo mozali mokolo monene oyo nzambe na biso tozali kokumisa ye na lolenge asali ke mwana na ye Chilombo akoka kozwa ngwende ya mokonzi mpo ete akoka kodirige mboka oyo ya Congo. Yango moni biso toye etuluku ya bakongole toye na kati ya stade toye na cérémonie oyo ya azali kozwa ngwende na ye ya mokonzi mpo na kodirige mboka oyo ya biso ya Congo. Yango na ikoloba na yo boye ndeko na ngai journaliste. Na yebisi yo ke ngai nazali mwana Kanga Ngenge, c'est-à-dire nazali o babengaka ana mongo, donc naza mongo ya Grand Équateur. Yango nalobi ba mongo nyonso basusu ngani baye awa na kati ya stade oyo po ete toya komona mokonzi na biso to votaki ye le 20 décembre ndenge nini azali kozwa ngwende na ye ya bokonzi mpo ete akoka kodirige mboka oyo. Ndeko nanga journaliste tia eloko oyo na mutu na yo. Biso lingomba oyo ya IDPS tobundi mingi mpo ete demokrasi ekoka kokota na mboka oyo. To souffrir mingi mpo ete bakongolais bakoka kozwa liberté d'expression, démocratie evanda. Mais na deuxième mandat ya Fati Beto bokomono le peuple d'abord ekokota en pratique. Pourquoi? Parce que to souffrir na premier mandat tozwaki majorité te. Mais cette fois-ci Dieu a fait grâce
pour que IDPS azwa lelo majorité président Fachi Beton a appliqué programme na biso ya le peuple d'abord yango tozali koloba ete mokolo mwa lelo tozali na fête enene tozali na fête monene pour la République démocratique du Congo balingi bazwa kimia oyo nazali koloba elingi koloba la démocratie la liberté d'expression. Voilà, monsieur le journaliste. Moi, Moutouna Pepa Ndeko Nanga, Mbote Ndeko. Mbote. Comment on a dit? Monsieur José Loulou, vice-président de la Bochango, Liboso, président Nanga Itokole. Plaisir nous allons à data lelo. En tout cas, monsieur le journaliste, merci pour la question, mais la joie est immense, président Toudi, vraiment, c'est la toute première fois dans la République démocratique du Congo, la prestation et serment. On a investi à président de la République, tous les présidents, 18 présidents Baya. 18 présidents. 18 présidents et puis délégué, forte délégation. Donc, il y a commenté et c'est mingi. Merci. Merci beaucoup. Tora, Toko Tasko Nakati. Osalisa ba Congolais. Maître Malou Abili, Totombeli, Longonia. Yonetete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka pona kate. Ernest Mabimba tozali nsima na yo. Fondation Malou a espoir à ba Congolais. Congolais boya tosima na maboko. Fondation Malou a totoma na biso. Maître Malou Abili. Président fondateur, la Fondation Maloua. Mbote maman. Mbote papa. Plaisir ni nous allons à data lelo. Eh papa nanga plaisir à lelo na yebi kutenene ko expliquer ngo papa nanga yi Fachi Beton Mukonzi président de la République lelo ndazo prêter serment na ye. Et c'est nanga zo mona parce que toza na avenue ya Congo ya sika c'est déjà demain et ça commence même aujourd'hui même. Aujourd'hui des bandits lelo Fachi Beton. Moi liloba suka na bao bazone di matin tona ba oyo balobaki ke ba ko bimalelo ba kosala marche ko ebisa bangoni te bandeko na ngai totiaka makambo nyonso na se eloko nyonso ekenda na bitumba te esengaka kosolola na bitumba eloko moko arrangeaka te so babando opanza biloko lelo mpengo olobi toconstruire kongo na biso ndenge nini mboka na biso ekotongama ndenge nini so tozala mamba bitumba totie na se cherchons la paix avec tous 2024 eza année ya réalisation 2024 eza année ya victoire donc tobandango ndesengo lelo le 20 visibilité toujours on est en Borayo, aux Congolaises, non? Ah, de père et de mère. Okolo belanga la moi mon na milombo. Ah, ndinga ndepe sanga mobulu. Wa mukeka. Nzambo na mukonga mundibu mena na ebité na okokate. Maman, ça va? Ouais, ça va bien. Na moni plaisir à mingi. Tout plaisir à ma kasi koleka ya. Kasi vraiment date lelo date mo. Bon, on a habité un historique hein pour n'ambora un biso. Ce qu'on a mon na milombo ka balobani lelo. Bon, naza na congolaise, quinoise de père et de mère mais quinoise au fait. On a ndenga baya ya su. Na ndenga baya en tout cas bana kin. Lelo tala lelo ma solo donc lelo maramutu esi la tosi la nana e awa. Donc marambo si ke banda. Donc ba voisin baloba ke ba ochali baya ba obima lelo ba sala marche. Wana bilwa mike ba bank sa biso soute. Wana ma ya moto ele misara sa fo tumba elamba te to banga bango te ba minoritaire. Mais balanda ba politicien te ba conduire bango na ba erreur. Topé sa chance na moi na mboka. Avenir est vraiment meilleur pour na Congo. Merci beaucoup. On a somme le wanje somo cha kwendele bwe. Baluka imwima na wamulisha ban, wamulisha batoka ni bafika. Wamulisha bafela ni babanj, wamulisha bana bashia ni bakamba. Ah bonjour papa Mbote Kitoko. Comment on a papa David Fouadissala. Plaisir nous allons on a date lelo. Plaisir nous allons on a date lelo le 20 jour président soit porter serment. Nazana esengo makasi na tchena maboko ya Nzambe biso bana Congo to sambela makasi pour la Félix Tshisekedi Fachi Beton. C'est lui le président. Mandat na ezo bakamakaka le na tchaka maboko boye donc mandat zo bakamakaka. Donc le coup mpenza pour la mokonzi ya boye to zui pena motema malamu lokola Fachi Beton. Nazali esengo mingi na moi oyo Nzambe acha elo boko tozala na ye seko na seko Fachi Ben na moni ba arma sika toza na arme kitoko bamuna baya bakolonga te po nyonso ezali awa atuka na kumisi mokonzi kitoko.
je crois que vous avez bozolanda biso na habité. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Plaisir nous allons on date lelo. Plaisir ya makasi penza donc banda mboke banda tout le monde pena ba transition moko pacifique. Oyo pena peuple lingaki azui avec écrasante majorité donc majorité nazala déjà sûr mais yé moko na ne karo atiki eza historique même pour na Congo karaté mais pour l'Afrique. Et pour la sécurité, comment tant aux hommes on militaire ya Congo zo salonné? Non, en tout cas, basé exemplaire, les a c'est non seulement tenu na bango, tout ça, ils ont présentation qui toko, mais ils ont vraiment très bien, toko ti calmement, sans pas dérangement et l'eau moi m'a bien zaté. Ok, merci beaucoup. Ok, tous en durée. Maître Maloua Billy, ya Congo, président fondateur, ya fondation. Bolobaki trop, bokanza makambo ngo simba te. Ba voisin baloba ke no bango pe bakobima mais nazo mituna. Est-ce que bokobima na moment oyo nana koye pala bino? Ata bokufeli bakoya te parce que rendez-vous makambo ngo za ala mzunga ma famille. Na yebisa bino ke soko za na souffle te koya te. Fachi souffle a dega banda lelo na yebite. Poumon ya chamo. Bomoni armement, bomoni basoda ba mapinga la biso RDC, bomoni lolenge balati, bomoni lolenge balati si bango ya kosamba te po biso tozala pola koloba. Tozana le président fédéral ya parti Olomami, tozala ya UDPS, tozala ya wa Mbote deko. Mbote. Comment on Sylvain Boukassa, nazali président fédéral ya Olomami, na yawa na dans les grands Katanga, na yawa na Kinshasa pour na participer na investiture ya chef de l'État Fachi Beton, oyo champion du Congo, oyo Mikolo azali na top ye donc mutumususu azate pour na Mikolo aza ubele ye moko Fachi Beton mukwantomolo lelo tozali ko participer fara pour na komemela bandeko na biso batikali na grand Katanga koyebisa te tozalaki tomoni kimona miso ndenge mokonzi ya mboka azali ko prêter serment ndenge mokonzi ya mboka azali ko mema mopepe ya sika na mboka na biso ya Congo. Plaisir ni tango zomona le 20 janvier pardon le 20 décembre numéro 20 le 20 janvier zo salonné na ba chiffre en tout cas ba chiffre ya ba 20 ezo salanga somo ata tango nazali ko yawa na se rappeler avant na kota stade na se rappeler tango na moni bandeko na biso ya Kimbangu tango mokonzi na mboka azalaki kuna na kamba tango ayebisaki ke aye pa na bango bayebisaki yete biso tokobosa na yo te esika nyonso mwana Simon Kimbangu avant bafongola culte na bango bafongolaka na livre bakomaka Exode 20. Alors Exode 20 est coïncidé na numéro 20 et coïncidé na lelo lisusu prêtement ya serment ezali le 20 janvier. C'est-à-dire chiffre 20 lokola ezali ebimi na papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire que ezali promesse na ye kokizami lelo. Bao nyonso bazaki koloba oh 5e président yoyo. Promesse nyonso ya Kimba prophétie nyonso ya Simon Kimbangu ekokizami lelo. Bino moko botala ndenge angwema ezali na moni ke bato mususu bakufa kuna na kati kotonda libanda pe kotonda bon bao bazana ndako bao bazali banda bakolanda ngo na ba chaîne na ba télévision yango biso tozali fara tozali kimona meso. En tout cas, na bae bande kwa Katanga olobele bango nini? Oui, bande kwa bisu. Pardon. Nina salimia wandugu wetu wote wa Katanga, wa Lualaba, wa Tanganyika, pia kwetu ku Olomami. Na watumia jambo kabisa na waonesha zaidi kwetu ku Olomami naonesha ya kwamba niko hapa, ninajionea kwa macho. Niko najionea mipeke, angalia paka vile watu wanayala mingi kabisa, watu ya kuonesha wanakuwa na mapendo kubwa katika mfano rais wetu Felix Chilombo Antoine Beton. Oye izali hii inakuwa ni beton kabisa na wasalimia wote macho yangu iko hapa juu ya macho yenu na wasalimia wote Zambia kula memu banyama akwelele bijimu ningonde Zambia kula tuko ningonde kanya kamu sebeke kakale shabanene mo kunwa tabi wa kunwise bila
mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwa sile mwaji mwana wangande teleje mumaya. Ouais, Mbote papa. Mbote. Tomonio, je crois, je m'esquisse. Aux l'homme de Dieu, non? Vraiment, l'évêque général d'une plateforme, eux allaient intituler Ligue des évêques du Congo. Ah, Ligue des évêques du Congo, est-ce qu'il y a un Zaboé ou quand même prophétie Congo Bozanango? Prophétie Congo tozana ngwebele basakoli ya mboka basakola likolo na mboka mais dans la prophétie mo que je retiens oyo prophète ya monene na mboka oyo tobengaka prophète Simon Kimbangu Fumu Kimbangu alobelo komoko très important eloko ngo zanini alobi mukolo moko mundele akokoma mosali ya moindo tozomona accomplissement ya profession na lelo parce que tomoni batu ko uta ba délégation ya ba président ba chef d'état na ba état ebele pona koya ko assister na kati ya grande journée Oezali investiture il y a chef de l'état Félix Tshisekedi. Chiffre 20 Ezolo Banini le 20 décembre numéro 20 le 20 janvier. Chiffre 20 Ezali chiffre moko il y a malamu mingi par rapport il y a divinité. Tozuna nous deux. Chiffre 2 ils ont représenté alliance oyo nzambe ayeko sala na kati ya mboka na biso Congo. Veut dire présence ya papa na biso Félix Tshisekedi nzambe ayeko sala alliance na mboka na biso Congo pe ayeko sala alliance na makambo nyonso o pe na biso Congo eko sala na mikolo ezoya. En tant que Moussala nzambe le lobanini ya paix ya joie au relancer na debi ya nepo na mboka na biso Congo pe na mandat chef de l'état. Nazo senga na opposant ba zala opposanté mais bas à la partenaire et gouvernement va contribuer à l'idée ou à la constructif ba discours na bango et à la discours tribal il y a NT mais à la discours il y a paix idem avec les hommes de Dieu et na ba rang social nyonso. Merci beaucoup. Boza ebele bozola na biso toza direct toza awa le peuple s'exprime na ye moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba. Ukabena chisanga mukunu mukwate mokonyi mukwate obalobeka reprêter serment te nayoka eke obakosala soni obakosala na mwana mboka te nga nayebi te nasina kenda kotika de bakombo moko boye to nayaki nde wana te na tombo ya nani ya Lumumba bakombo ese ekotaki esprit ya Lumumba elanda bato wana elanda bango par rapport à makambo oyo bazosala mpo na Congo. Mais en tant que biso ba jeune le descendant prophète Kimbangu toujours tolobaka nga naloba yango ke nakoloba ntango nakoloba boye eske bacomprendre nakoloba ntango nakoloba loko tu longo olingo oloba nini bon yo olingo yoka naloba nini twamopanzela twala ndeko lelo plaisir à danger fête la bacongolais oyo baza pembeni na biso bazolakisa yango ke ya solo balingi mpena mokonzi ya mboka nayebi te ndeko nanga plaisir nozala ngo mbote d'abord. Oui, mbote ndeko naza Espérant Lukambu coordonnateur ya fondation Toboy Pasi oyo ezali Asbel omoni lelo présence ya bacongolais na stade de mature toye ko répondre na bamekaki ko contredire bavoix na biso topesaki na mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que quand je vous dis ça nazali kosala allusion na 73,34% oyo ezalaka volonté ya bakongomani biso tolobaka ngo on est en train de le dire avant même ekoma tina hypothèse oyo toza lelo nous on disait que élection il y a 2023 ezalaki dernier virage pour na bakongolais ba récupérer mboka na bango lelo de partout où vous êtes vous allez constater que non seulement que nous avions donné la chance na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais toye lisusu ko répondre lelo poto la sana batu ete biso batu topesaki bava wana e bava wana etikali ozala bava moko tricher te lolenge banguna bazali ko interpréter yango mais biso moko bakolo bava toza lelo voilà. Moi le basuka kasi par rapport ya date ya lelo le 20 janvier le 20 décembre numéro 20 pour na ngolo bali. Bon, écoutez
date ya lelo mpo na nga etikali date moko oyo biso tokobana commémorer na mboka na biso. Pourquoi je dis ça? Ezali date oyo bakongolais base décidé bazwi indépendance économique selon nga. Parce que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon ses projets cette fois-ci, nazoloba na ondeko ba oyo baza na poto de partout où vous nous suivez pour le moment. Bozonga na mboka parce que ba entreprise ya malamu ba industrie ezotonga na mboka na biso. Alors pour vous dire que lelo biso ba congolais on se réjouit tozwi mboka na biso. Lelo ngonga ebeti sikoyo poto koma histoire en mboka na biso biso moko. En tout cas merci beaucoup tolanda na événement ndenge eleka. Je crois boze belé bozolanda biso ya ngolo bakutu tetora. Toi bandeni ya kobima libanda poto tala pe ba imboka pardon bazo utalibanda bazo kokota mais déjà stade de Setondi. Ya kosamba kutu te stade de Setondi toleka. Bukanenga chisanga sanga mukulu mukwate moponyi mukwate. Chomba mwa Tamila imuntu mutu mukujima wenya zambe kwa kutuweje mukulu babulaya. Bena bamba itwatanga na imuchanga kikana imubogumo. Moyize wa mukongo metre baluwa chiloko chambete. Ampir luba Prince Kabaya Bantumba chomba chabululu wati Kasai. Bakali bamba bakushaka kukundu. Ambassadeur de la paix, Kassai Central. Bozalaki ebele ya kolanda biso na mwana na bino na leki na bino na yaya na bino les descendants prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba na ebisaka bino ke ase na ba idéologie na ye abima pe na ndenge na ye na kati de gars plein match esesili nzunga mafami etondi donc omonika nzungu so etondi donc bamisuni misusu ebima libanda donc ya dégâts bato baza plein à craquer libanda ya kosamba te balakisi ke vraiment balingi mwana mboka Faci Beton nayebi te oyo alingaki atya libaya na ye lelo nani atako yo mpenza mutu zonga nano eske outa na libuma mama soko outa na libuma mama me miyoka ta mawa te lelo olobake nosala marche nani akobima na balabala nani akolanda yo nayebi te olingaki otya mpo bayeba yo to neni me nayebi mpe bisoso bayebi yo nani akotanga yo bandeko ya Congo bolinga Congo trop bo soutenir oyo bozomona kazosala musala malamu nayebi te nani aza pour nani yo aza contre nani nalobi boye nani aza pour nani yo aza contre nani emonani bilembo yango oyo ndako na bango eza ya kosamba te te alo musika te makolo mwa mamarte soki abebisi tokolanda ye epa mama mama mwana yo te ya mwana na yo bongo sikoyo mama na yo komone nani mwasi na yo komone nani bana na yo mpe tomonaka bango te nayebi te Kongo eza ya biso nyonso nga kutu akoloba kutu te lelo nde makambo nde finale azozwa makambo na ye boponaki oui effectivement boponaki lelo mpe bolakisi keno toponaki yo mpe tolingi yo nde toye baprésident ebele badélégation bawuti parci parla ebele bon nayebi te soki yo okoprese wapi epa na bino wapi kote kuna loba na kote nini ndeko mwa alobi na toilette bon émission na bino yango oyo biso si totalisi tosali mosala na biso toro le grand cameraman nayebisaka bino ke cameraman oyo akotala nkunda lazare abimisa baimage azaka moko na kati ya Congo tora mbota mingi na mabosi Billy Maluwa Cleophas yo oyebi mosala na yo oyo omoni joueur na azokita lelo nazaka boye mais lobi toza lundi toza na plateau avec bateli na biso ya balbite boza telme ebele na bayini ya Congo bozala na bino botya batelevizio bomona ndenge nini mosala ezosalema eske yo kokoka mpena kodivise Congo nde
soko kokoka nayebi te fo uta na lola okita mais soko zo nakala di mama na bino 9 mois kokoka te po badesanda baloba makambo mpona mboka Congo bozalaki ebele na pesi mbote mingi na bakongolais nyonso oyo barépondre lelo nesika nzungu ma famille mbote mingi na famille na nga mbote mingi na nga ya Kati Mula sans oublier la patrona na Simboyo bisiko za oyebi kaka aseyo petit na nga na Maroc Baba Gates continue nchiki buku fumu oyebi katango ozonga la palais ozwa bagrade ozwa misala Gachet facile Nanumbaya Olivier Walawala oyebi ka masolo yango bijumulanga yanga moko ya Kati Mula wala masolo ya Katimini balobaka te émission na bino yango esiliti tokoloba esuni yango wana toleka watamazadi bakulu bakamba kwetune mwana mutekete utu wombangu mabantu bakola balukusha onda soma nuwa watu wabasanga bakole bakulu onda soma nuwe watu wabasanga bakole bakulu onda soma nuwa watu wabasanga bakole bakulu akamba kwetune katende watumbile mwenu mwabaluvile mujiji yoyo Janina.